Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, Balandi Eco RDC, bonjour, bonsoir. À n'importe quelle heure vous allez suivre cette émission, ça dépend de vous. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, précisément dans la commune de Kassavubu. Nous sommes venus rendre visite à une sœur, à une star, renommée simplement Renate. Voilà, mesdames et messieurs, Tobeti Tour Toyota la Elelo. Et vous allez savoir pourquoi Tobeti Tour Toyota la Elelo. Il y a plein de rubriques dans RDC, il y a Elubu Bastar, Elubu Bikolo, il y a télé-réalité par surprise, il y a Si on parlait de toi, il y en a vraiment beaucoup. Et les camarades de RDC pour faire plaisir à tous nos vrais. Là, je dis merci à notre boss, le boss Jean Chibo Chibobois. Là où vous êtes en Suisse, je vous salue. Merci pour tout, papa. Et je dis merci encore une fois de plus de la part de vous-même, boss Jean Chibo Chibobois, à Carla, la métisse blanche. Base Eco toujours, donc je dis merci à toi Carla. Et Zulia la baronne Nakata Londres, merci à toi de la part de boss Jean Chibo Chibobois. Tontinanto Straight, il y a papa Mario Straight. Je vous dis merci encore une fois de plus. Malgré Tantino Bossanenga, mais Nazali Kaka. On est toujours là, mesdames et messieurs. Laurette Chibobois, Sephora Chibobois, Jonathan Chibobois, partout là où vous êtes, je vous salue. De la part de Papa Jean Chibo, donc merci mesdames et messieurs, notre émission va bientôt commencer. Je demanderai à notre caméraman par excellence, Verdict 24, la touche finale, mise au point d'ouvrir mon plateau. Et bah, mon invité Nanga Lelo, tous années que je dis simplement un bonjour. Bonjour. Arenette, ça va? Très bien. Boni. Kimia. Kimia. La fois dernière, il fallait tout ça dans émission Moroboué, mais malheureusement, il y a malade. Oui. Ça va. Ça va? Tu n'as dit que ça va. Un petit coucou à téléspectateurs, surtout Baolando na minute Mwambo. Coucou. Je vous aime bien. Ba fan nga vrai nyos Renate Ndaya. Ana linga bino nyos donc poser besoin ba no tanga kombo. Renate Ndaya, une star, célébrité dans le monde du théâtre. Ça fait un bout de temps au salon qui télé-réalité na Fanny Katalea, au salon Elubu Bastar. Et les autres gens qui sont pas là, est-ce que Kobe Télévision va retomber? Il y a des émissions dans l'Union, surtout Maramni, les cas qui après des émissions dans l'Union. Au côté de Nini, Maramni, au côté de après des émissions dans l'Union, surtout tout ça. Bah retomber ça tellement ébélé na ça les connaissances na batu mususu oh na kanisa même pas que na vie na koyeba na kana bango que na opportunité ta mususu to solang biso moko mi balé boye na téléphone zo benga ngai c'est ngai kingani hein pour na respecter mususu pour na ko batu mususu balinga bango te ba héros de l'ombre mususu balinga raté que ouais en tout cas et sali ébélé téléphone en tout cas et quand mal sous-souté batu mususu babenga netazi babenga 2 heures 3 heures na lali la muka kaka la muka to solo là en tout cas grâce à non première mission nanga oui bana bani monde nanga théâtre première mission nanga na sala télé réalité oui parce que maneko kima no beaucoup kima mais fani tellement kanga makasi tant on a tali ne ko non Renata na ba fan non la fan donc on a non c'est pas en tout cas Eco RDC merci n'a personne nous papa Jean Chibo tu bois merci beaucoup parce que grâce naé ndé sali qui ta mususu Renata et bana batu mususu ouais na fata mususu na sana ngelo côté Renata na sepela na yo kena western na tunombo mo beza futanda donc ça dit non merci non na CP na makasi donc et bakisi susu un plus na kati ya nani nanga un plus vraiment ya makasi un plus amukete mais ya makasi voilà donc mesdames et messieurs bon moni monde monde la plupart des gens bolobara bazabengra mais voilà la gratitude donc à la kisi vraiment que nzamba sungi tout marche très bien. À côté na bateau ya tanga boyo tanga kombo des fois biso msuto za fait au solana mutumo autorité mo bolo banoko tanga kombo na ngate. Donc voilà et je dis merci beaucoup à maman Marie-Paul Lombo. Donc merci à vous maman au salaire passage na Kinshasa et ça allait bien. On était là
très bien, vraiment, ça s'est bien passé. Et puis, Tantine Bébé Nitou, le Vénitou Mambo, Yaya, donc merci beaucoup. Neto Vandena Bino, Vejuna Janana, on était ensemble, vraiment, et ça là qui bien, merci vraiment infiniment. Et aujourd'hui, Toeli, les Solomo Kaboui, au Balinga Mingi. Mais qui va tout bavanda na calculer. Renata sali télé réalité. Renata sali déjà loué basta. Voilà souci au lamba. Voilà donc aujourd'hui on est venu rendre visite pour Lelo Alambela Biso Biloko ya Ekolo. Donc Elubu ya Bikolo. Voilà, le tout na Renate na kati ya mboka na bango. Alam balambara nini ou spécialement sur le balamba bouye oui ça la mutu nyon surtout azana plaisir yé pe na ndako place avandi azo courage au lamba je sais pas Renate qu'est-ce que l'homme la biso nini lo vraiment na elubu ya bikolo vraiment na linga batu be ba mso ba bike na za muluba te nga za no muluba sko tema na kola mingi na famille ya mama nanga na makamna yeba mingi ya ba mongo ya bangala oui na yeba mingi wana donc o bayebi ke bangala tolingaka mingi musaka bona mutu nyosa yebi yango bangala balambaka mingi musaka kaka mona ba sauce ya biso ezaka mingi musaka bon elo na ngela batalaka via heure na biso to yena ba embouteillage na biso ndenge kanga na ke kuna liberté nena luka lokese mais via heure surtout que liberté kuna osoma na biloko wana ezwa biso vraiment tanyo surtout ça on angela to système mission te. Oui, on a changé na vie na olamba na ngata njombo na musaka na ngai ngai. Wana ba yemba umbe mingi bangala balinga musaka na njombo na ngai ngai. Ngai. Ouais. Tona ma musaka, buto kuta na chance na gambi la place na okende wa to kuta tuka. Tuka. So to kuti expliquer bande ko bele tom se ba weba tuka te expliquer bango no tukezani. Tukala mususu sona mabe papa tumususu bon tukona lo belaza ya kwanga na biso kwanga na biso to liaka na musaka babe wango tuka babe wango tuka mais po awa ne tuzana kasavu po tozo wango ezaka no mwa passe lo ba rare mama musu ba wangala mo teka ona gambela na tongo so na kuta passe na bateka wango na juste na suite to se débrouiller to liata na fufu ouais parce que pour sunga pe bino la caméraman a invité na biso to sunga bango po baza na facilité po kwangeza moi makasi to kana biso ana mais biso mo ka bande ba vrai ba mongo nde ça que olambela biso lo kese ga biso kuta lo kese na sombi ene to ke wendi bozo na mo lo kese mais na musaka kaka OK biloko sala lelo so vandi otali na batno ba vrai tout aux arana bango au PC on dédicace pas nani aïe ba fal baleke be no pesa dédicace na no pesa no pas Mireille Djema Mireille Djema donc abenga ngate be na ba te ko zande ko na mongo yena lingi musaka ya ngwana sila tolia na pesi musaka na dédié sous musiblo na ngepa ya mama Marina Maman Marina efekele Maman Marina efekele kumba papa yela ngaka kala mingi tawa non pesa. Voilà donc ça ne va pas vous déranger mesdames et messieurs. L'argent que j'ai reçu aujourd'hui c'est en francs congolais, ça ne dérange pas. Cela ne dit absolument rien. Tous les congolais donc ils ont raté photo pesa dollars non. J'ai l'argent le boss Jean Chibo qui a envoyé cet argent. Merci beaucoup à vous le boss. Merci à toi Fanny Katalea, merci à toi Nora Kalangela Widj, merci à toi Miss Mongo, merci à toi Peggy Walungwa, mon Simon Kimbango, papa Simon Kimbango, donc on est toujours ensemble. Mesdames et messieurs, on va remettre l'argent à notre star Renate. Vraiment, elle a très demandé na poto babi, il faut alamba bilora bangala. Renate, il y a le dollar, c'est $30, c'est 49 000 francs congolais. Voilà, le 49 000 francs congolais là. Voilà donc. Voilà mesdames et messieurs, n'invitez Renate Tokende Gambela. Toke Gambela. Oui, tout est
Merci beaucoup. J'ai dit merci à vous, le maître Glory Mwanda depuis Kinshasa. Maître Glory Mwanda, merci à vous. Merci à Blaise Mokaki, Franklin First Lady Mokaki. Merci à toi, Chloé Mokaki. Merci à toi, Glory Mokaki. Restez toujours branchés, mesdames et messieurs, car vous ne serez pas d'ici avec RDC, Libana et Soubo Moezalité, Kendesiko na Wenze. Avec Verdict 24, de belles images est en place. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Na ligne on le kata mbongo zo pesa ngana. Les ambitions sont 40 000. Nini c'est nani? Ala bomo ilo. Ya kuba no gite. Wala ma fou. Manteca. Paquete ya kalite na simu. Nagambira tocheli bana poto libaya. Ai na biso, on va faire la ngaye. Oh ya. Conception ya boss Jean Chibo Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Voilà, mesdames et messieurs, donc comme vous le constatez, nous sommes déjà à la maison, Tozongi. Tout ça a marché, vous avez constaté, il y avait plein de monde, donc Wenzagambelezanga Batu et Belé à un niveau zéro. Mais on a eu quand même le temps avec notre caméraman Verdict 24 par excellence, le caméraman par excellence, Tozu, tant il y a quelques images. Oh, et ça là qui est fan nabiso ba c'est la lèvre mon aba gambela et ça là bon bien. Donc vraiment là nous sommes avec notre star Tunto à présenter biso. Et biso sont gambelé les kinde. C'est pas facile. Akima no weza gambela no mela mai. Akima no weza gambela ya pema. Akima no weza gambela pema. Tami sabilo na ngaye. Mama. Naso mbila Maman to linga no mbile bele nano. Mbila somi. Musaka to linga musaka Bakolo musaka nde biso yeyo. Bakolo musaka biso yeyo. Te? Ne bakolo mabina biso yeyo. Bakolo musaka pe biso yeyo. Bakolo makambu biso yeyo. Omi na banga no sa babona kasi na banga nzombwana. Azano ya faut comprendre que Nzombo azano ya mobimba. Non pas pour
essayer vraiment. Nga mona boma mona mongo te. O boma. Bablo na nga mike ai na nga ngoyo matungulu céleri po musaka tomate na nga mbuma tomate na ngai poivron poivron na nga na sukula pa me ate ndembi na nga yango yo embele mwanzembo yango oyo nataka mbila mbila fweza ebele mbila fweza ebele pona mwa musaka kwa mbila nanga yango ndo bosa musana sachet haha yaya pana kuna pana kati yaya mbila nanga yango oyo semu nanga nasungi bino te nena lobeka ke to za moi passe ba ero to zo tuka donc to zo tuka te les a pété parce que to zo ming na tongo na sungi pe baninga na nga ba invité na nga skolo no lia na guna bangu no lia o semu na biso to somi na wina fufu na biso za na ndako kuna parce que la maka fufu na musaka ile ka pe goût musaka ngai nanga yango yo nanga yango pilipili nanga pe yango te na sombi kate ete na kama mkiepo esa mwa musaka te bota mandel mongo yo kelengi elengi akolia ba mongo to liaka bien mongo ngaso tenga ke pa batu yona mona boya na ole pa batu na monika batenga bilo mukena sala ngo bilo na ngati na ngo bilo na ngati mena kibute me nyongi no sisa na ngo pete me nyongi bloqué bien to linga bloqué bien na sana to liaka pe mingi te la plupart ba mon na mi ba na basi mais na linga ta botela nga bilo moi bana na moi ça mon verdi nani bob pardon na lingo pe mi cameraman na biso boni boye ko benga papa yoko mo changaka yoka njombo na biso siko yo wana ba mongo to linga blo amikete bana masa mongo yo kanenge masa mongo aservaka mobile na sana nakina mbetende bakufi tene bazawa naye donc vous aurez imaginé ça to meki wana musapino ekei d'abord na poubelle para poubelle défense n'est qu'à kokata misapi Alexa kiapo yende ngazabo attention ngama una banga boyo bob ya musabi okendo leli bob nzoba atana mino mikuse mike meso akangi yo ha yena elongine ona bangsa ngelongina na po Voilà donc mesdames et messieurs, c'est une belle ambiance qui se passe dans notre émission d'aujourd'hui. Donc oui, avec Renat, ça se passe toujours très bien. Et là j'ai sali mon vieux depuis Mouchingi là-bas en Allemagne. J'ai sympa des vidéos. Bonjour et bonsoir à toi mon vieux. À n'importe quelle heure vous allez suivre cette émission. Et puis à maman Nicole Paddy depuis Allemagne. On est toujours ensemble et restez toujours branchés avec RDC car vous ne serez pas d'ici mesdames et messieurs, on est là. Avec Renat Lelo Zoinda, tout un spectacle n'engeni banani oboma banzombo. Ah ouais moi. Donc so ça nzombo ya mobimba bofoza okebisa hein. Ola mwana mongo. Da ngana mongo na mbo la buta mboka kala meno na bosa na ndema dal. Mama ngai bana poto. Freddy so banga de. Tana baluka. Dans ça désordre. Siko yo simba elombeti. Yokuna na wenzi ba biyo balembise. Oyo, wone zoli la nza minune. Te na eba te so katani. Acha. Abude yoko. Ah rien. Abude yo. Ta. Donda za boye. Ta.
Yo ça c'est comme seki au monde. Pour les mbisi on a za moyo simba. Tout y a peu bien. Il faut expliquer vraiment que non faut les mbisi. Nzombo ndaza boy non baka so wele li boya yo leli misapie akata ka so kangi oboy. Ekusa ta 4 heures du temps. Ne faut pas bomaye pas muto ebo bomaye. So palanga ni musapeke. Nzombo sala masekite. Doma sala masekite ndaza fona na neutraliser na ni eta na bomba mutune. Bonane. Ze kati nani. Donc est-ce que vous neutralisez? Non neutraliser na. Mona lembi parfois muninga. Akufite ndaza. Pona aza na facilité simba ye. Akufi non te. Ça au moins la preuve que akufi dans le kata. Dans le kata. So penser à moto lekina. Lekina pe to bolingo mingi na to bamuna mono mingi bitinda po akangi lo ngalembi moyo. Asiri ki desa. Amone ke bitinda linge banda. Da. Fo amutu makasi Oui, donc voilà, chers fidèles téléspectateurs, le Lotozana est le bout spécial là, le bout ya Bikolo avec Renat. Mon matama ni a. Na kange bu o sanga so lote. Mais akufite. Comment na preuve ka akufite. Akangaka. Akokangata o parce qu'on a bloqué a. On a bloqué a ça so lote. Azana makasi au ninga. Ngamna bloqué place. On a bloqué a. Siko sande. Ça so lote. Est-ce qu'ils ont battu surtout pour ça la marambo yozo salo? Mona momo te ya ya. Je m'en coupe marambo. Aye bien okoka. La famille. Tezera na te mosaka. Mosaka ya mo. Mona tebo. Mona pasoli. Voilà. Akufika te bon. Malgré le pasoli. Nana akufite. Mon faut bloquer quand même. Il faut na bloquer. On zana mo capacité au kata kata Baba baba mabele kwa njambo. Tara yemoni ya fashion na beti. Akati na boye, ya ko bimate za bongo. Jo bona biso. Tolio na musaka ya fanda. Akilizwa ako sorte petit. Doma matandite ce que il a des sortes en jambon. Il a un jambon à l'époque parce que ngazo ngolu wana ya koyeba il a des sortes en jambon. Omona jambon muso talie boye, mo yebiso za jaune ah. Ce qu'on demande za ka jaune za na ngoti asa batache tete la baba soda. Bato mo yeba soda na peut so mona so fa la kisona mona kiwana. Wana mungusu yesu kwa baba mo batache ne mona mungusu wana yesu kwa za na wasko njoma ba mbali mpalia ka mingi wasko za mingi ba papa za makasi na musumi na yeza makasi yene mama takanzete ndita mbila bimaka parce que adana ba biloko mo za kama un peu différent par rapport à oyo. Explication moi na mboka wa pesa explication. Bah oui, bah expliquer kaka parce que moi il y a moi différence ba musu ba yeba le rwana te donc ndio c'est au éclaircir boy et ça lit déjà bien. So mbila no tanyo so. Voilà donc Bandeko Balandi Eco RDC, chers fidèles téléspectateurs. Tout ce qui bino na verdict 24 na maboko ya Renat akokako kata nzomone calmement au lieu que tout le bisa bila za non concentré. Onanga Bob Molema, je reviens un peu plus tard pour na mekali susuko tout na ba question ndenge ka mesana na coach na ngaza sima caméra verdict 24. À tout de suite.
Famille balé na moi pas confiner. Na kufite. Bloqué quand ningo bloqué Na wa. bloqué kaka. Mais moni ba recette na bino pe binde bosala raboui. Ezaka pona bangala te ba o paza mu Congo mu Swahili mu Luba mu tunyo soko copier na facilement. So c'est pe no kana. Yango osala na yo bien. Kolia na ona taye na kufite mwana osa. Okimi, Bob na yo Okimi. Mais on dit azali mobulu makasi aya mobali. Oh moi, kanati. C'est à moi ça le fond. Ah makasi Sukuna da suna tiki ha. Suna mekyo tika Les hommes faut saisir également. Suna mekyo tika scandale. Faut la da sa Un bon spectacle tout vivre. Vraiment verdict 24 on a vivre un bon spectacle là il y a Nzomba donc Nzomba ça va désordre impossible là mais notre star quand même en 8 ans il a maîtrisé pour Yaza Mwasi donc à maîtriser bon bah signe surtout il va maîtriser Nzombo. Okima. Kima. Au spectacle les gens bangent ça. Vraiment à tous mes frères, vous qui êtes branchés sur EcoRDC, donc restez toujours là. Ne zappez pas, hein, Bozalara, Wanabulanda et Lambeli. Lambeli Kesseni, veut dire Lubuya Bikolo avec Renat Ndaya, donc restez branchés. Avec votre humble serviteur derrière la caméra, Verdict 24. Kaya njombo za makasi ubiki basi msuba bola mati kisaka na ndako bala njombo na babiloko biloko kaya ina noa ah donc faut longo longo musala msuza ah OK donc musala msuza bandi susu ah mais solo mbongo siko boye boye ça allait ulia ukakuna wote wonet makasi leta ulia bien bien batu batu babola mandete bola mangalo mama imo bukala tozo continuer mission na biso tomoni Renat siko ngo sasoni nana cha mungwa foto cha mungwa parce que même na sobela ma moto boy misu na efungwa mi boy siko na mito so na raté ko cha mungwa la to lamba musunye ko yoka na tena yoka na mungwa ikota na musunye te lingala nde pasi lingala tenga bon zelo ibza est-ce que bate belinyo surtout pe basala marambo yo sala bon mutaza ndenga lambaka zote timbisa mai fo ko tolo mungwa na musuni siko na sopele ma moto boy misuna efungwa mi boy na ma moto leza funa profiter na sopela mungwa tuna sopele mungwa boy misunye kota mungwa na kati tango na tena musaka oyoka peke moi saveur ya mungwa goût musaka pe ekoti c'est l'état ya profiter ko sopela moi mungwa mungwa da tie belé po eyoka.
Voilà donc, chers fidèles téléspectateurs, tu dois apprendre elubu ya star, elubu ya bikolo. Vraiment, tu apprends na rabiso nyonso tu na ba obayebi na ba obayebite mutu nyonso tu akokaraté. Donc c'est-à-dire ndeti pratique tout ça la masiko ya mungwa, c'est vraiment rare. Et ça va vraiment pas si pour moi on t'a salé loko pratique vraiment. Moi je me suis tanda azala ki boso, la boso boete. Moi, je me souviens de cette belle parce que moi, je suis mort. Je me souviens de ce fungwa, je suis mort. Je suis mort. À côté de la carte, bien. Maman, ça. Boni. Pour mon ouais, et côté de la carte. La tique, moi, je suis ça. Après, la 8 ans, on a et kaina. Ma miraille dema. Non, on a beau, on a posé aux en boca. Tala musunya munene boya ya o bambongo kane pour balia. Vraiment, merci beaucoup. Merci Nabala Nino, surtout avec RDC. On apprend toujours, on continue toujours à apprendre. Donc restez branchés avec RDC car vous ne serez pas déçus. Mesdames et messieurs, on est là. Je suis Renat Ndaya. À tout de suite, on est là. On est bon, on va aller à l'université. Voilà donc, chers fidèles téléspectateurs, tu continues à Nabiso, na Renat, tu comme na niveau nini. Si sur le ngula bakai si sur le ngula bakai na et comme pembe monde a changé pour babilo kwa ne ko lia ngote neti ba vie na ngaji c'est pas vidéo. Yeso amoni boende amoni que voilà musune comme propre. A banga te lungwa. Milo musunya ya tengando te milo musunya nani ya nguma mais ça n'est nguma te bien nga di sempa di barda ya ta nguma te boy sina bay kai boy comme propre mungwa na tagi da mungwa na nga déjà tout c'est boka moi ça veut mungwa na nga eza na ngo déjà neti ba ser na nga Marina Marina efekele ndenge tala boya mona nzombo bokata e boye ser na nga kuna dans yemo dans les vidéos chaka c'est ma passe Est-ce que à soto sisi awa eza étape na fini ki na nu boye a comme d'après très beau sur ni ndeni boye comme boye déjà na fini ki boye na tie awa na fini ki parce que azela nani azela musaka po musaka foi toka musaka foi toka etoki mbile toka nena ona tiena nu awa bona finiki ya da suna problème te c'est pardon s'il vous plaît. OK ce que tu tika ozwa opes na bon ça adana bilange ngese ba nda obela déjà na bon ça va épice na nga po épice nga sum sala te mais to sen penga ingaité on dirait non nga na ngezali no zo longola pona moi kaka moi complément pardon les kinanga s'il vous plaît sunga kaya ya na oselo te na profiter na ça ba épice na nga pour faciliter nga mbala moko ndenge nga fandi boye leti ya na nga moko mwasi ya na ngai Reine Makasa awatala boye ya linga ko ndenga mona boye ya na nga otala boye ona ya na nga ya makinga awatala boye lo bana mono po ni mono lukila batu makambo kamana nga boni oti na kamana nga wendeni kamana nga OK c'est ça, ce sont des aléas du direct et bah direct c'est la aléa donc on va les y comprendre. Ça se passe toujours comme ça hein, donc comprenez voilà on continue. Est-ce qu'on faut kata ba épice si de nga no maite tanga mai na ba mai ona ngai na ekina nga vert. Voilà donc mesdames et messieurs, toujours avec Verdict 24, merci à vous les boss Jean Chibo Chiboba et on laisse Verdict 24 na star na biso ba continuer en attendant zokata ba épice né et puis voilà boza toujours scotché branché hein, na RDC merci. Tozo continuer émission na biso to comme na étape moko après na moni bazo tuta mais on a expliqué ba vrai na biso ba Hollande biso ba épice ni yo sangi sur na tuti boso aïe na biso na tuti aïe elembi na tuti céleri ce qu'on a 5 na matungulu
hein na matungu na biso on osala tout on a biloko ta porte ndako bato et que nanga moi chose comment on peut tout timi pa biso moi na tout ba épices na tout matungulu na tout ail na céleri mais non ça ba épices na nyonso na ndembi na ngape atie pour tout à musaka hein ça va épices za na tout na musaka tout à fait tomate mbuma na ndembi na poivron na ngape atia on les a besoin pesa leçon m'a passé monde entier zolanda yo musaka te neti maman Solange hein maman Solange moi c'est papa beau tout à l'amo non tout à non ça na ngai musaka biso maman on azo na en Équateur na kimi baluba na na ngani Équateur place on se sent à l'aise punga na mluba papa na nga mluba nganda ya kalenga on a c'est awande mboka na nga place na lingaka. Voilà donc mesdames et messieurs, là j'ai dit merci à toi B majuscule depuis Bruxelles Bibi Kiakou, une femme avec un grand F. Je te salue là où tu es. Merci à toi également, à toi Carmen Molomba Cash Mani depuis Londres. Je te salue. On continue notre émission toujours avec Verdict 24 derrière la caméra. Merci beaucoup. On a baksa souni. Te nota ndembi ndembi peut tout à mambala mo ya bilo musaka faut tout à mambala moko. Et puis ça na sang déjà tout à mambala moko puis dans notre musaka na moto et toke sangani kuna bongo meka tango meka tango lia oyo kaka bablo abongani nga kwanga te fo kata fufu ya kote na sungi bino fo la ksa bango na ndenge nini mikolo bakata ka fufu moi bano dimne moi bano dimne na msepa na biso zongi déjà kuna na site ozonga na biso facilement moi tant notala vie na nga mobo dalinga ke makasi aza gentil et vie na nga solisa nga na ba western bien moko vie na ngai asa mutu a Congo Brazza mutu a Congo Brazza papa Didier Muzombo papa na Chloé na Marylis alba na ngai Renate bana nga balela yo papa Didier Muzombo vie na nga na zaka bien moko makasi vie na nga leo na olamba na bike otala moko neti filme poza monde na hote atalanga neti filme amo neti filme so daika modai bana mungala ongo tikala kabu mais ya otalanga neti filme mbesi akala tala mbesi ma yo kele nango ya te olamba ya na balamba kaka ye ren ye ren olamba nini ndombo na musaka na ngai tout ça makasa les citoyens européens moi na merveille moi na moi mobali na France na Lyon so tali tala lenga mulai wana neve nanga merveille makasa yaya baketa makasa na op makasa bazwa wapi. Merci, à tout à l'heure, Verdict 24, on est toujours ensemble. Restez toujours branchés avec RDC. À tout de suite. Merci. Bila biso ko beli abo. Bila biso beli. Beli. Na maison bila. Biso meka biso bambila. Kola mboka la biso Kola mboka. Kola mboka na moko na. Bon. Bila bana poto msumbile make bino Tande ça.
Non, que nous n'avons pas, ouais. Bon, ça n'est pas nous la bino, mais nous sommes pas nous sommes pas les ambila kala. Que ils ont battu Soupeka à Kinshasa baza balanda biso sérieusement. Moi j'ai ngazarana bango de temps à autre. Les arabes bato pototé ba ta poto ba vrai na biso ba toujours connecté na biso bien sûr mais bato pe à Kinshasa et Goma Lubumbashi Bukavu. Hein? Tamso pese ba pe lengit. Ba ki lamba nego yondo zolamba. Le bon pese ba lengi mais na lobi na parfois ba na poto parce que et manque à bango tamso moni utala kambila boye ayo kimta passe ayo kimta passe utala kambila boye mais awa da musu déjà que ça yo kineti kamta passe ba teleka mbila lobi na tongo basi mtoto na ngazo Mon mila fait les mi bien, mila fait les bas parce que les mi bien té. Et ça elle nous appelle na ni na ya na bien té. Mila les. Ebike, ulinga pe musaka. Tango yana kini au sepela nango hein bien nga pituli ngole grali ngole père de la charité hein bon séjour na yo na bi ke tango zonga a pe otala no ngo ka le père de la charité ba bi yonde makambo Nadine Malanda e kama na Nadine Malanda mama na Jesse la femme du banquier lola mamusaka kala mingi to bisa o ya kini la préparation da yango na salela ozwada appétit. Voilà. Adot na liboka munene bob parce que ils doivent so timing ité. Basi maboka mike. O kokwa lingala na ngai hein? Je comprends facilement. Mais ça liberté d'expression. Lingala na ngai ya. Ozo comprendre ngai ya. Ngalo yo. Ngala. Bengaza hypocrite ngaza na ngai basi na bota mana lobana ngai na bota na mboka aya na ngande kuya mboka la biso ni makamba kwa mapso ni makamba na nga fierté ki ni solo baboe pia na ngai Mathieu Kabongo hein Mathieu Kabongo dans les États-Unis bien na bien moko pardon et papa Emmanuel Moana Moxie il pas en États-Unis après na ningando lamba ko atuna mo se bola babe musaka réponse yango na pesa pour musaka to lamba na biso boeza to pesa ça va tout sous devoir hein moi si mais on peut se munir moi sous devoir donc voilà on a marina ende on a ngai alenga bino makasi ndo la musu mama marina hein moi si ya papa mama félicité nalela yo mabe mama félicité ta kabino ba mingi te ma félicité dans mbali na e ba pesa nga ba conseil moko bo pardon te para poto ba na mboso ba nga kena to tsaka to tanga na tsokote kato ni ta muso a momo bo ta muso a crier maman félicité la mobali na ye comment la Chanel d'or hein les Ali doré
Chanel d'or. Chanel d'or, comment on a les marquants? Eh ben, on a bien, même le ramasser par maman, on a balouba. D'ailleurs, il y a un logo qui est là, qui est là, qui est là, Chanel d'or, comment on a Chanel d'or. Et il a plus de mots dans la GM14. GM14, comment on a mon badjo, la yamlinga. Hein? Godi Mudiangombe. Comment on a la kenga binanga? Alors, on résume l'année dans 4 fou. On résume l'année, c'est ça, ça. Ah. Oh, la belle église. La biso na monde ba no bela. Ah OK. C'est bon des abonnés. Déjà. Après tout ça on ça sous. Ko tona mai le. Tona mai moto ma moto muso na te. OK. Ko tona mai moto. Ah tino bana mai puis après ate mai ya moto hein. Bandawa. Comment on a les qui n'ont pas bien comment on est la coupe, hein? La screen du trône, on a papa ici, hein? La fait si moto na ya na maman on est là mi carré, hein? Elle est là fort ya na. Marqué mon bas distance mais ya na mi carré mi na le là yo fort. Maman na Hervé Kobe. Maman na Hervé Kobe, on a boîte yo. Odi kende unanga isi tambasi. La biloko ndenge na sala bo sita baza kozonga ti asiko na Londres kolo ndeko nanga sali ba gamme na e Diva Cosmétique pona biso basi ba aba mayele la première moi ça liboso na Kinshasa asa la marque na e Ça marque oui la Diva Cosmétique si tambasi Diva Cosmétique, il soit poli dans tout ça. Il est collé à pub. Foutika va droit na donc c'est ça la facilement. Diva Cosmétique, ça les marques na e donc mutali boso na RDC. Asa la marque na ba make-up biso ba basi ba. Diva Cosmétique, on a un maquillage formé. Na linga mingi pe bobe na à l'aise. Linga pe boy. Moi place moi pe boy linga ka otie moi mais pas trop simple. Couleur préférée. Yelamba. Zaka bon mini noir. Noir nande na ti mo t-shirt na nga pembe boy sala nga moi à l'aise. Non. Ma basket. Ah, on loue ma basket. Na linga na santa ka l'aise hein. Basket. So na ba basket na nga boy. Sala nga moi. Vacancière bonjour donc. Vacancière vous allez bienvenue dans cette salle d'ici. Vous allez être accueillis par les rois des vacancières surtout bon pour le suprême. Donc, j'ignore la Clara depuis Saint-Denis. Vraiment, maman Langaye, maman tous c'est vous. Maman Zolabino, maman Kande Moubati, VIP, donc VIP ne tombera jamais. Bouya, bon, comprendre que non, maman est dans la photo, là, chez Bob Bolé, madame. Ça va être une nouvelle Kinshasa. Je vous accueille chaleureusement. Ça va faire du bien. Donc, vous allez ramener moi. Vraiment, le contact, c'est ça va bien. Il faut que vous êtes toujours connecté dans les RDC. Vous avez décidé. En tout cas, on a 5 000 vraiment, vous avez papier dans la big parce qu'il faut relater mon camozo les kawa. C'est pas facile. C'est pas facile de préparer les baguettes à bouer et ça va être facilité. Ils ont moins de temps. Donc on attend ils ont autant. Le chat téléphone du bosso, maintenant on voit ce que nous avons l'émission, on est aussi passé. Calmement. Alors restez toujours branchés dans les RDC. Vous ne serez pas décidé. Je le répète encore une fois de plus. Merci beaucoup. Avec Verdict 24 derrière la caméra. On se retrouve tout de suite. Tout le monde a souka, tant il y a un grande sœur, Marina,
hein moi ça papa boyika hein ota la boye esa la moi ton nga suka yango ya mbila nani mama ya moto kombile kangama te mbila nanga mbila ngo mafuta mama nanga lelo futa moko bo iska sikoyo ayebisa mafuta boye mona okisa bato mita ya pasi boye ko ndumisa wana otuta mbila atimisa mafuta boye te kena te yo bongo na mbila na mbila moto on va venir au Cameroun là-bas. Matiti wana. Moto za musala moni mbile za posta mama ya moto mwasa banga ni moto te ukuona yokilinga mama mwasa banga moto te mwasa ubangi moto baba mabwe oza pesa nga facilité osimba simba onyoso moto ndika po kolongola ndika ata biso na mboka mboka makasi kilo ni nango vraiment kilo te on a toujours nzombo na biso ezaka en quarantaine vandi nango ndombo fo fa ndaka kuna po au garder pour ma serveur na ki bon jombo ça hotel musanga ndesa musaka bande kuna tinda atande una ngai kuna na potoko ya ire na ngai aya no liamwa tina sele mwa musaka bubu ninga mona bika go silikela ya silikane papa ako silikela nga mwa mabe pardon ya kwa musala kaka mboka yo yebika bandu nanga bamongo nyonso na dédié bino repas nanga bakana esanga bien de natana commande na mo obenga nga mikolo et puis so benga komela nga kimongo ndinanga komanga na kimongo komela nga la kimongo mona lomi nanga ifoko na to e molinga le complica no ya komasko Yate, abanga kimongo il faut ngamo. Il faut que le ko boloti. Apena donc si bolanga la le ko bien. Nzambe. Maman Patricia Muzongo, je pense directement à vous donc maman Patricia Muzongo la rate à Londres l'air na yo kiboé na kanisio malamoko donc ça fait du bien. Soko comme ton mboka na yo ça fait du bien. Roda Molembi na Las Vegas Nzambaza Tata bar Congo na rate à Suisse donc merci à vous. Mesdames et messieurs, on continue toujours à suivre notre émission avec Renate Ndaya, donc le Lotokei. Nous sommes là, fleuve, ti. Tosemi na nganda itoli. Tina tiwa. Biso tosuke pa biso aw. Pa biso na nganda itoli. Tina tite ko lekinga. Aïe. Tina tite bosoki na itoli. Na village natal à maman na ngai. Ah OK. Et maman na ngai bota makuna. Merci Maman na ngai bota mana nganda ona itoli. On a des places pour kunda mutula maman na ngai qui son âme réponse appelle maman chérie. Ebike. Yo se daka pona so la sanga ko lamba te.
Mais peu marambo zo sala ngo petit. Pe à son âme, maman. Mais c'est bien, ya oyeba olamba. C'est très important pour une femme. Nyama makambo. Et me osuke o ya koma tu. Omo ivoku, omo yembene ngalemi, hein? Omo yembene nga Renate bona yonga. Mais ozozuka nganet bo mazoko koleka ekao. Amoko kula ke obedama. De onanga mira ije mata on lo bo comprendre. Parce que pasteur Jean-Louis Mérita, donc pasteur Jean-Louis Mérita, grand frère il y a Djema. Oui, bon nous sommes à Londres. Kana. Jean-Louis Mérita le pasteur. Ton on bon comprendre. L'homme tongo be dama. Ene o mozole ka ba mizaza, ni ba maman baza minoko même no ka mabete. A compétence quoi le banon, ben musu ba hypocrite. Ala défaut mon bon n'est pas mon mina et pas moi sinae. Mais Amélie kaka wala bo mamutuna mais ben musu ba mong. Lipwa. Moi je sais pas nga bango po défaut mo zala na ngwa. Loba na nga bo lo so lobi na nga c'est que place là pa fona bongisa. Mona asungi yo. Bene bankana na le minyenyo elangi mungalo elenge ya melange lo monyela ngani ninyo ni lemi lembe me utela ngani kikoma lo motamo yembene ngale minga ona yonga ngabe dama mo boya koma tu bazoko zekati ba mo kotone neo esalanga bien makasi na bo esalo bien na lobi boya tikala expliquer bande unanga msusu na mnambo kana lobi ukozala no ndenge nini mi pende minene njoto kitoko mais so bo lamba te ata ozalo commencer ba fête bo supona ndako papa azala leste Paul ngale bilo musuli banda moyo moko bengana sala bango bien mutu mo boye esinde onanga mo bwende onanga mo mwana alba ngake na te na leko bolangala abina ngake na bo ndonanga mongo abisa ngake na bo bolanga dongo bo ne tunga tanga Bob ole ko langala Bob o velo no nazara allergique na mama no baba mbali kitoko tu es beau vous en avez charme makambo enzambe lelo dokuteli biso na biso donc nde baloba iso na iso iso donc Équateur na kati Kasavu beaucoup kitiao na ba boîte to nyoso tu eza lelo omoni ndena no sanjo mwana ndenge oningana moko tsiko za so ba china pêche na pokwa na kata boîte osaka bobulubu tant na ko kanga na kange boye mo kana ngone mo kya mo tsajo kolama mo to tu jazo ça la moi bien na passer normalement na nganda mbwa Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc notre émission continue, c'est belle ambiance dans cette émission. Et bien ne vous hasardez pas, n'échangez pas de chaîne, restez toujours branchés dans RDC. Bonne guérison à toi, que les bons dieux te guérissent et qui te fassent grâce. Agnès Silunga, Mongala Yabaluba, Agnès Silunga, bonne guérison à toi, Bima Place aux Ali. Bima à hôpital, Agnès Silunga. Bongo te pas, docteur la biso, ata to mona te mena bika Agnès Silunga za bonne santé. Ba malade te yaya, donc bika kuna te yaya, kuna zamboka na biso to fanda ate. Biso to abana nzambe yaya Bima. Donc c'est quoi qui ba bon guérison na lingi. L'hôpital to ya sur une émission na okake to ya ki na on a invité yo lia. Ok, voilà, donc mesdames et messieurs, restez toujours branchés avec RDC comme vous ne serez pas d'ici, avec votre humble serviteur devant la caméra, Bob Molema, le suprême. Big up. Et quand tu as monté, on a écouté la montée, on a dessus, on était dans le métier, et quand tu as monté.
Voilà donc mesdames et messieurs, on se régale toujours avec notre artiste Nakatia, émission Abisso Magazine Lubu Yaba Bikolo et Lubu Yaba Bikolo pour faire plaisir à tout le monde, à tous nos vrais. Voilà. Attention. bazolanda biso baotala ndenge okotisa baépice natia baépice na ngai po mosaka etokana na baépice ebisi saveur nango ava otya nyama donc mbisi nango ekuta déjà basaveur bagout ya baengrais chimique te saveur ya pressentir que ende bio na bio bio na bio bio na bio sentir bomona keno bilo eza mère bio donc ça c'est déjà du bon matungulu nanga ail bandembi ba poivron etokana esangana musaka ko ebisa da pimbo so benga babongo to benga ngo pimbo eolia mbimo ikoma etika na soupe sikota na mbisi na trempé indio fini ko ana yo sukola ngai nanga moni ngai utini batu be ba simbi et puis moi zelo ndirait moi zelo ino mo za na moi zelo bako kolongola nebi ke senga no boya ta ba otala ba vie nanga ba otala vie nanga Pichulingo le père de la charité hein vie nanga Roger Lipemba et ya Roger Lipemba hymne national à Renate Nda voilà mon vieux donc pire vie nanga yambanga le bandeli no kutu na komi jomate na makambo donc yambanga na ba difficulté na banane première western na kena na monde théâtre ya vie nanga vie nanga ya Roger Lipemba na benga hymne national jamais zanga yo so kena na bureau mo ba l'état abato bana musala babanani hymne national on se colle biloko combien de fois attends 3 fois pour la moi dans moi bizarre dans moi bazelo ya makasi na chocolat. Voilà, à tout à l'heure donc on est toujours là mesdames et messieurs, restez branchés. Nganga musaka batokisa ngo te wana ba kolo mishusho ko kwemisa baina nyonso na musaka abisa ko on se dotoka ya Roger Lipemba ai mon papa edoka olamba Namo tulamba kapo. Voilà. Voilà, tozongi susu. Na sona mungwa. Tochaki no mungwa toyebi. Tocha siko mungwa. Sona ndamu parce que tole ça te moi si zo baté nota
on a ça propre, hein, notre chocolat. Eh, mon papa va linga mutu, hein. Bana musaka. Jambone ba mona boye tant que mona mai eza musaka, hein. Eza mai belete. Njombo pa za mama makasi. Bon. Mama makasi fo atoka. Nous sakani pour fouter, hein. Limite tintin. Oh, il est ça pas fort. Nga siko natuka. Nga natuka. Danger. C'est ce que l'on a besoin. Si. Oh, nous sommes ambitieux, soupe. C'est vrai. To finiki. Ay combien c'est la soupe? To c'est la suko. On na tcheboy. Na oli aguna bino fufu. Bino boli aguna nga côté ya soupe. Nga oli aguna bino côté ya fufu. Siko on est tout ça pour tout. Ah pesa. Etoka. Il faut etoka. To tikena otana atoka. Musaki kota na musunya njombo. Mama ngandeza kitoko makazi. Après na tina mama ya fufu. To lia peti. Restez branchés. À tout de suite. Mesdames et messieurs, nous continuons notre émission. Évitez de photo tout na artiste na biso surtout comme na niveau nini. Donc voilà, artiste tout comme na niveau nini. Bien to comme na sukati. Biloko déjà omoni awa. Na on déjà kifuna kitisa musaka, monde sali. Na kitisa. Eza mai te. Ça c'est bon musaka pe bon ayekanga matori na fufu. Afumbwa te na mwamba. A musaka, so liaka bo. Après on a to continuer étape. Ok voilà, tu continuer. Ouais. Alamba. Magasin alamba. Asiko fufu. Fufu na biso. Fufu semol. Na sungi na ngabilo na ole na ngafu pe ngabona linga fufu moto. Ngana fufu. Aloko weka na mbongo ti. Voilà mesdames et messieurs, restez toujours branchés. Vous voyez donc il fait déjà un peu obscur, donc obscurité quotidienne déjà, mais restez toujours branchés dans EcoRDC. C'est maman langai, maman Rose, maman Rose, moi c'est à papa Lambert, Efekele, maman Rose, moi c'est papa Lambert Efekele, maman langa, alingako makas, ba conseil au pesanga. Maman. Merci à vous, le Venanga Jean-Pi Massamba, JM Service. JM Service pour la fret nabino pour la cotine d'abilo ko ana Kinshasa, livraison à domicile, contactez JM Service dans la France. Bon, à deux cités donc pour plus d'infos sur Bengi plutôt Sephora à Ebi numéro à JM Service aux à deux cités donc livraison aura toujours à domicile. N'habitez aux alentours parce que na Monica la mingi était à Fouezobela. Non, dernièrement on a la mis fufu na ngaboye avant na servir bino bolia. Bon no linga boli misa moi muketa la toke gambela musaka col hein. C'est il faut laver. Na laver moi ndam yo yebika ya. On se retrouve tout de suite après avec Verdict 24 et EcoRDC top niveau continental. On est là. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Maman bayaya baleki site ligne internet botala Conception ya boss Jean Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. With Bob Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news.
Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Nasananga kotoyo, nasananga kotoyo, nasananga kotoyo. Nasango ya Kongo elalaka na Eko RDC. Boss John Chibochi Wabwa. Tokomema bango kaka bokenela bango kaka boy. Tokonyata bango kaka boy. Tokopina bango kaka boy. Tokokimesa bango kaka boy. Wumela yo yo. Voilà, mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, Balandia Eco RDC. Merci à vous d'être toujours scotchés sur vos fauteuils. Donc, vous êtes toujours là pour l'émission Nabino. Émission Nabino très spéciale, émission Moro Kitoko. On a bien commencé depuis la maison Toke Gambela Tozongi. La nourriture a été bien préparée. Mais voilà donc, mesdames et messieurs, on continue notre émission avec la star du moment. Hein. Elle s'appelle tout simplement Renate Ndaya. Renate Ndaya, un mot et puis la prière. To continuer na biso na ndenge siko ya rolia parce que ben invité nous déjà bazawana. Ouais, c'est comme teme kititi biloke belo monika couleur daki mosaka mbila monde balukiti. Ah veut dire molambi alamba ande boy. To zela kande to lela papa biso voisin nanga ya un homme responsable. Faut vous appeler responsable pour me colondima invitation. Aïe. Il comme tous les jours, mon ami, mon arcaï, tant que il y a déjà côté là. Mais papa, ça a vérité, ça qui bien été à l'oba. Et puis, merci. Nangena loba no pour la table nanga. La fois passée na lugu nanga ba lobela, on a zana ngaka yango ba 2 personnes. Na ba commentaire table muke makasi bande kunanga nazaka na oyo non so mususu te na zimbongo so mususu te na zimbongo so mususu ya munene na so pour l'instant pourquoi fallait ka comment commentaire table muke ya robe ngo pe na privé bon na invité na ngape na vouloir yete hein ye mukai pourquoi comment kinde unanga unazana ngoka ka yango so na zimbongo na so ya munene Ok, merci beaucoup. La prière va nous accompagner après de Sambela. Ok, voilà, je vais prier. On va prier au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Ningo Banena Biso na émission Oyo. Ne Bandeli. Ou accompagner Biso dès le début jusqu'à ce que tu comme awa na place ya table na nourriture. Bénissez la nourriture, bénissez la source de provenance. La personne a yambi biso na ndako oyo pambola pe ba invité au baza pe meni abiso. Pambola ba tunyo surtout ba assister na cette émission oyo au nom puissant de Jésus. Amen. Ba molema. Na linga kina lo basu parce que moi baleleka ya lubu bat na sala ki musendi. Na sala ki musendi. Boza ki pe musala makasi te limbono daka musala moko muke. Bon oyo za musala makasi fallait kana sukola parce que totoki na tuti bambila leo na bolanga la bima musendi na sukoli abato bandolia na sukoli na sukoli da na comme propre voilà longo est-ce qu'on a olia sakala nga à l'aise. OK, merci. Moi je vous le souhaite déjà bato ba na biso la caméra. Bon appétit à vous na ndako place bovandi donc mira raso ikanga pema. Otala ndenge biso to kata fufu. Maman Rose moi c'est papa Lambert Efekele. Bon appétit papa Efekele hein. Il y a Didier Muzombo. Bon appétit. OK. Merci beaucoup.
Congélateur est servi sur le cola. S'il vous plaît. Voilà. Et vous aidez, hein? Ça va? Ça va, oui. Comme ça, c'est bon. Keba yo ko. Maman na ba na otinda. Na yebi ke otinda. Otinda pour son table. Merci. Bon appétit, hein? Merci. Moto. Non. Il y a bandeliga beau. Non. Il y a bandeliga beau. Il y a bandeliga beau lengue bandi. Ah oui, hein? Ah oui, non. Isso faz. Aí olha, né? Mas sonha lhe sama indo lambe lo. Azana pongi tali. Mais le bois s'il y a, et pas Renate. Il faudra bien un seul bout sous son zambe. Merci. Ah! La race de l'homme soit tiré sur le bout. Voilà. Mesdames et messieurs, Botolanda, comment est-ce que... Bamoni. Attends, pendant l'emblème. Oh, le coup de tête. Mesdames et messieurs, voilà. Donc, tout ce qu'il y a, on a attendu. On a pour le journal et on a ce qu'il y a. On a soutien. On a peine à l'ambiter dans la soukelia. On a l'ambité dans la soukelia. Merci, papa Jean Chibon. Nous, on a le boulot. Kati foufou pas comme permis. Télémanon, moi, au niveau de boula foufou, écoute ça, il y a chaleur et tout mes estomac. Non. B majuscule, la femme avec la grande F. C'est-à-dire dans l'IE foufou à un niveau 0. Dans Bruxelles, dans les labino forts, membre tout, vrai à Bruxelles, Philo Lomingo, Aigle Jaune. Bientôt on aura ça Kinshasa quoi. On est là. Oh banga. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. Bonsoir, télé, tu vas venir à sa table pour nous concentrer dans Mamba Foufou. Nous avons une image dans Beta Foufou. Boni, c'est présenté encore une fois de plus. Bon, merci. Comme Lolo, j'espère que au deuxième fois, nous avons un Lubu. Comme Lolo, là. Ça y est, tu as commentaire au côté de la camarade. Bon, et Zangaï. Au côté de la raie, et le côté de l'été. Na côté la guette na lobali kamwe ezali. Bon, il y a ce sont impressionnant de façon parce que autolia nzombo na mosaka na ngai na kati accompagnement na fufu. Bino mo bomoni dans ya loba mingi kutezate. Bino mo bozo mo de sana ndenge tikali polele donc na lena petit pour loba kana côté la kai. Mais na lobarande likambo ndenge zali na lie musaka lambi na nzombo ya mai na ngai en tout cas bolobaka oboloba en tout cas suka
Donc mungu l'équité, mungu vraiment normal, normal vraiment. Bonsoir, coucou. Na pesi bino bonsoir, bonsoir. Na sepene bino nyonso ba famille no ba mabota la bino nyonso to bonsoir na bino. Pourquoi elam? Merci beaucoup. Voilà donc. Oza muto pesa mbote te. Naza muto pesa mbote. Na pesi papa na nga Maria Mazebo na France. Na pesi ba mbote belé nzoto makasi na pesi maman na nga Marguerite mbote pe ba ndeko na ngai na pesi bango nyonso mbote. C'est tout. Papa Maria, Papa Siomboté, bonsoir. Mesdames et messieurs, on continue. On a un papa ici. Tozana papa Mokoawa. Bonsoir papa. Bonsoir. Merci beaucoup. Papa Zaina Bisso na table mais à saluer qui bino l'ont fallait allier quand même et puis après ça bande connu surtout à poto Holandaye mbote ba vrai au pesi ba on mbote puis au pesi biso ba impression biloko yo lié oyo ezandenge nini po biso boy mta côté la moto. Ah, na pesi bato mbaso bazolanda biso mbote. Kombo papa? Ngai kombo na ngai ba mingimbi, mobali ama choisi mengu. Camarade ya Mama Renate Azaliawa, voisine na ngai à côté awa. Papa, pesa biso no ba impression biloko utsolia. Ah, la fille et ses avis. Oyo nzombo na mosaka wa ezali eloko moko na liango kala. Tango mama invité kinga na sepelaki mingi. Na liango depuis 99 na kendaka na nzela Équateur. Oh ya solo. Ouais, kala. Mosaka nzombo do monsaka nzombo. Ezali eloko mo adozaki yango bien. En tout cas, goût makasi na sepeli na biloko yango elambeli yango pe mak bien. Ouais. Et l'équipe bien. Merci beaucoup. Bonsoir na yo pesi banani. Ba Orlando na Liban. Bon, bonsoir na pesi famille na ngai ngimbi mbote. Grande sœur Nangaï Françoise Ngimbi à Liège, petite sœur Nangaï Julie Ngimbi à Liège, grande sœur Marie-Josée à Liège, Nabandeko Nangaï Nyoso Bazalia on a Katia RDC. Merci beaucoup. Oh, voilà, mesdames et messieurs, nous continuons notre émission. Et Mérode, il y a le note. Voilà, donc on va terminer avec notre star. Elle s'appelle tout simplement Binomoro Boebi. Star. Yebisa bisono ndeni no bandaki et puis Titokom Nathan o bandaki no ndeni. Omona ka tozana binoti tokena wendi na somi njombo na ngai ya mai. Njombo na ngai ya mai jana ya tambola omona ne ba okute to kata kata nenga to bunda bunda na njombo. Marqué mais mwana mongo maîtriser njombo. Na somi njombo na ngai, na somi bila na ngai, na somi ngai na nga. Ba épice na ngai, na tize na nga ba nani te ba gu na ba kibite. Hein? Na tize ba kibite na ba ni ba engrais chimique na sai na nga ngote to le bio na bio. Mosaka na nga na tuti na salika ne ba no mona. Résultat nango yango to meki donc ne papa lobby, j'espère que papa côté lingati. Pour à côté linga pété. Pour ya zaka polele hein. C'est le même abelinga lo babo. Ok, voilà. Merci Nayo Pesina Banani, Batunyo Subalandio, Boutou, Bana Journal Elo, Sito Komi Bouena Boutou. Merci Nayo Pesina Banani parce que, mesdames et messieurs, il faut voir que Moussala Oezara facilité. Tant que moment on a belles images bimi, verdict 24, n'a invité na biso moko, Ezara Moussa mo facilité sous le soleil avec beaucoup d'efficacité, la vitalité on se donne pour faire un bon travail pour nous l'axabino et là au moins ya malonga. Yango résultat nango yango biloko yango ebimi kitoko. Et voilà donc remerciement na OPC papa nani. Merci nangano ya liboso na PC papa Jean Thibault co RDC na PC pour la confiance parce que tous belé hein maintenant ba ponio. Merci nangano na papa Jean Thibault na PC merci les sous na PC merci na yo Bob Molema parce que 8 ans hein 18 ans ba mususu zo umela anga lembi nanga mais on est là toujours seka netelo rezate merci na cameraman na biso perdu 24 na lela pour la linganta ina mkuse na ndenga mapete kama nga Fanny hein Fanny Katale kamani kata cha avec kama nga mbote na merci na pesi merci nanga na bato belé merci nanga na boza belé
hein? Papa Didier Muzombo, papa na Chloé na Merlis, na pesi mnombote, na pesi sumbote nanga na mama Solange, moi c'est papa bo tutalamo, na pesi mbote nanga na Merveille, Mireille Dema. Mireille Dema parce que tout dans la famille ba Dema ils comme moko sacré hein so yeba ngote Dema ils mona moka botami na famille moko boye ya moi si bapesa ke Dema so olanda ngo yebi so yebi Dema bi kekena ta mongo yebi Dema na pesi merci na famille na mama Marina moi si ya papa Buika na pesi mama Marina moi sa papa Buika na pesi na bana mbino nyonso tumbote ya na ngai Irene Makasa hein moi si les citoyens européens Makasa Toussaint na pesi bambote mbote belé bande kunanga boza ebele na pesi bino mbote boza ebele Francine Maimona famille Maimona hein Francine yargo obala nde kunanga Francine na lela trop na pesi mbote mama ya Davina mama Mi Flor mama ya Cécilia mwana moko apoto mwana botami na poto aza mobulu mwana ana na pesi ba Merveille Keta hop Merveille mwana nga mobali muto longola nga sona to na ba mbali te meyo bima lombe ya yazala ka ntutu ba mama baze belo zaka yo mwana mobali Merveille hop Keta mo atai mo mwana mobali te yende mwana mobali liboso ya mukolo ya po sepeto bota no to sio bota te leki nepe opaza na zolanda e ba fana ngana lela bino mingi na sepela on peut ba lela yo fort ba betelenga masolo na lela bino po fona lenga bango ka makasi po bolingo ba ola kse pa Renati Ndaya aya na miyeba te ke bolinga ngebele boy donc so no be salinga mo passe po na émotionné na ba ke boze ebele boy nga bisama misu papa ba mena kanya no cho dia na batterie ka petit nanga na linga bino mingi donc merci beaucoup ça confiance ne bo pesinga bozala de cité na lingi bino tellement mingi suki na bango wana lelo na pesi mbote la papa nanga papa Edo Kaungu papa Yves Lubamba na pesi mbote mon papouche na lela yo ya trop papa Edo papa Yves na lela bino ya trop papa wa Balonzo Fumungengi le grand Lingo le père de la charité Nadine Malanda mama ya Jessie moi si ya le banquier na pesi bino mbote Aigle Royal voilà. Les grands Chicago Aigle Royal merci beaucoup allez Django Voilà, mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs Balandia Eco RDC, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, très belle émission avec notre star. Elle s'appelle tout simplement Bino Moroboebi. Verdict 24, merci à toi derrière la caméra. Merci à Fanny Katalea. Ciao, ciao, ciao. Merci à toi Nora Kalonji, la Ouija. Merci à toi Miss Mongo. Miss Mongo. Et le bouna biso eleka kitoko, voilà. Merci. Olamba, Miss Mongo, merci à toi Noémie, merci à toi Merlaniwa, merci à toi Peggy Walungwa, mon papa Simon Kimbangu, Boyeba Kelibanda na Yesu, bon mo ezalité. Bisous bye. Bisous bye. Bisous bye.